pas d'abord pardon à 5 maloba pour lobby fona na bima à 3h du matin comme ça qui attend là la bolimbi sanga vraiment. OK, loba et puis te pas venir ko luba jana na lobby et puis mais limbi c'est parce que na ba ndika téléphone ba ko telingai. Oh ya téléphone ya poto eza encore gratuit le quoi tu vas Skype. OK, loba et puis te pas de téléphone inconnu et puis te pas pour luba jana. Matondo, ngai lo ka liboso na ko lobeza liboy. Ngana sengi challenge défi na bato nyonso balobi ke bango bayebi lisola Yesu malamu baya na ko prouver bango comment Jésus-Christ azali un blanc fabriqué par les Romains et les Grecs. Tant on a dit que le bazali munde to ibero bazali koloba nous ne parlons pas de Yoshua to yede loko bazali koloba donc ngana ko prouver bino historiquement comment c'était confectionné cette histoire là. Bazali ko bokanisi ke tant bazali ko babokoko to bazali ko baka par centime wana sango de côté donc challenge mututu alobi to ko sa l'émission papa DSV 3h 4h à 5h ngana yeboye na la ki saye comment cette histoire là était fabriquée mpo to sila na malamoko likambo to sila Jésus c'est une invention des blancs, c'est un dieu des blancs. To lobi te des arabes ou bien des sémites mais des blancs. On a des preuves. Et le ami balé na ngaki na loba awa ete bande ko ebele bazali komona ke tozali agressif te mais tozali ko lingande ko tere na cadre ya révolution parce que vous pouvez vous entêter bokende na arrangement par ami et ami. Oh non, toko sale la politique, toko sale la religion, mais je vous dis, vous allez échouer. Sans la spiritualité, oh eko bongo la biso. Parce que l'autre ko la diaspora rebelle. Ba Sergio ba komi wapi. Ba tebe to zali na bango ba komi wapi. On parle de vous côté makele les radios du matin au soir au na Congo ba biso ka pa ba tie côté $6,000 au fandi nie. Pona nini parce que changement égalité. L'église a été incapable de nous transformer tous nous allés awa. Conséquence, le Congo est dans les pétrins. Ce qui te fandité, tu vas d'accord raisonner sur ma voix chica. Tu gagnes si tu as plan de programme de société. Merci. Programme de société n'a pas appliqué à moi. Car biso na ba défection sur tout ça yango. Je vous dis bon sommet ce que vous continuez sur cette voie là. Ce que vous comprenez c'est qu'il faut remettre Mfumukimbangu dans sa place, dans ses droits. Pas en partie. Bon, comment tu Mfumukimbangu aussi une belle bokati en deux parties, bon le bon biso to sale là, partie à politique, partie à spiritualité, football. Je vous dis merci beaucoup. Merci ndemo lobby église réussi ko inhibition na komote et réussi pour résoudre problème na komote. Et nous là que aluta continue avec la philosophie de papa Mfumukimbangu. Luba Jean na personne loba. Ngai na lingina loba boye. Nayoki mutu moko azoloba wana bozo fanda na poto bozo lia bovimbi mabumu tout ça. Ye soki capacité na ye intellectuelle na koyeba lisolo ya mutu mwindo aza nani. Soki ya yebite lui qu'il aille se vendre sur le Rwandais pour continuer à voler là-bas au pays. Atika awa koyena ba radio aya koyesa yo fandi na poto. Yo yaki na poto ya elengi. Donc là où toi tu es na elengi, yo za na elengi. En tout cas na koti na kanda na bana ko na bino la radio. Donc mutuana aza mayele te, mutuana za en tout cas je ne veux pas l'injurier psychologiquement et intellectuellement, mais je vais lui démontrer que c'est quelqu'un qui ne raisonne pas. C'est quelqu'un qui ne connaît pas pourquoi il est venu en Europe ou aux États-Unis ou je ne sais pas où il est. Le mental naye ezali ya mwana muke aya kalisusu na radio te. Le but de ya radio ezali ko fongola batu mutu bayeba makambu nini eza koleka. Ba congolais baza na poto te parce que poto eza na biloko ya kolia. La terre congolaise azali na biloko nyonso tout. Nzambe appelle ça tout. On ne manque de rien. Na Congo nzala ezali te. Batu bazali kotia nzala kuna ezali mindele. Nde batia nzala na Congo. C'est pourquoi les Congolais qui sont venus étudier d'abord ba mindele oyo, c'est quoi comme toujours découvrir oyo ki ndekona ngai ndo pays alobi ba preuve koya nango na mokolo mosusu ya kolakisa bino
oyo bozangi misu mbebu na lolemo ya koyeba makambo ya mokili okanisi ke yo ndenge oye na poto sikoyo yo bandi kolia sikoyo yo nde mbala liboso ozwi dra ya pembe obandi komisimika donc mutu oyo abandi koloba ntango naye katalaki wana mutu wana donc yo mpenza donc soki omoni te ozali zoba koleka bazoba nyonso bakongole koleka lisusu na radio te oloba ke bakongole bayaki na poto pour ke balia oyo balala na mbeto parce que bazalaki mbeto na Congo te ok mabaya eutaka nde na Congo ok donc yo mpenza soki ozalaki nani nayebaki na manaka okolalaka mongongo oza na poto ozolia donc yo soki oza mpenza donc kimbuku tu moko boye oyo lwambo ayembaka kolekaka lisusu na radio te soki ozali na makambo ya koyebisa bakongolais pour l'ouverture d'une étude sérieuse de la révolution ya cadre de la libération à Congo na soki site bongo. Merci papa mukulu na cadre ba réponse no iko pesa na 3 gifle oyo leki awa donc ngai bo pele bo pala na lubajwa olobi nini na makambo oyo papa Simiki Mbangu alobaki te bamindele bakokoma bayindo bakoma mindele est-ce que ce n'est pas que yo mwana diaspora okoyi mindele siko zonga na Congo okeni kolakisa secret ya mindele oyo comparé na oyo za komona ete bakongole bayo na diaspora pour rien pendant que c'est une des prophéties ya Simiki Mbangu à vous l'entendre comme Kulumpa. Merci papa Zambwana. Tikala c'est quand même que bon de Koluba Zambote na ezanga Mukulumpa nde ofini oyokaki peut-être ngai bien te tango na lobi yoka te kozala kanda te na bibwe tango na lobaki bavandi na poto eza batoyo balobelaka mindele baza mabe bokoko boyela bonga bon na fe na philosophie neti ya bokoko mais naza na mboka na ngai na faelaka bokoko kuna na vivaka na ndenge ya bokoko na boya tout ce qui est mindele mais nazokamwa te bato ceux qui nous empoisonnent matoi avec philosophie à bokoko toboya mindele bavandi na mboka mindele bakotaka na babus na bango baliaka na bango me bamusu babala peta musu mindele toyebi te donc yango yokaki na lobby c'est étonnant, c'est contradictoire si tu veux, c'est contradictoire entre maloba au bango bazoloba na acte bazopposé, donc il faut assumer ces actes. Donc pour répondre au lisusu omoni na oki moi pas kimuke karapo au toucher ngana dans ce qui est un peu personnel ngana ya rapoto te ponalia na rapoto te ponalia na redécouvrir droit na potote. Je crois que ça ne sert à rien na radio na banda koloba. Merci. Zela sisa, je pensais à rien na radio na loba, na botama wapi, na kolande na poto ko sani. Mais sache quand même que quand on a ici ba université na Zaïre, na salaki, na Kini, na Zaïre na Moussala na joie bourse pour faire des études post-universitaires. Donc na faculté universitaire des sciences agronomiques de Jambou na Belgique au Kuta Congo na banal na bango. Soko yé à la France au Kuta Congo na ba master Mwandambu. Na quelque part sokoyo na quelque part na vani na bureau na niveau ya bien donc naza mutu ya zo bate na muta maele il faut respecter la batiso koti na radio te papa za mwana zela na sisa parce que lubajwa à lobby tu n'es pas aux zo boza maele te ozo raisonner te naza maele soko zongi na Kinshasa nazalaka assistant à l'université kuna na forma batu babima na maele na niveau du colo, donc ce qu'on offre à Moutifoye, Baena, Noazan Nani, qui dit aux Congolais combattants que vraiment, je m'excuse de te couper la parole, toi tu étais un professeur, tu peux dire que Oyen n'a pas autant. Comment tu peux dire de tel genre de propos? Mon frère merci. Un peu respectable quand même, merci. Merci Kine, toke melombango na ndeko ya telefone ya 407 ya 33
po batana biso komi kopusana po bandeko ebele mpe bakoti ya suka fo baloba te ndeko na 33 na peso maloba kuna. Maloba na pesi bandeko toza na conférence ngai papa odon pambu na bengi na telefone mpona obima bamakelele donc yango nalobi te nakoti sikoyo tomeka osola papa na mwana napesi bandeko nyonso mbote nani naloba boye nayoki teme na yo ndenge olobi ke papa simoki mbangu idéologie boye na boye na boye nani naloba boye tomekaka kozalaka mpe na respect nanu ya bato banaka baradio eza bana mike te ya bamama bapapa bato ebele bakota na baradio système ya injure eza système ya radio lisolo te je pense que eza ndenge wana todiscutaka badébat mais tofinganaka te je pense que DCV ezala bien so omoni moto azotouche personnalité ya moto kati mbala moko pour ne pas kebenda batiraillement nakozala au milieu mpona meka kopartage likambo papa mokulu mpa na raison nga napesi raison à 100%. Ozo comprendre ya lokola papa moko azotinda mutu kende kobunda ya kitaka na mboka te ya makambo esama na bato bokoko na poto totika makambo wana bapapa na biso babopele tosali combien plus de 7 ans tobundana alongola kombo papa na nga boti ngai ya odo atika nga na kombo ya pambu akasi atiki na kombo ya pambu nde ekosikola nga papa Simoki Mbangu atika église te papa Simoki Mbangu soko atikaka idéologie na bato basaformaka soki yesu biso tobandaka azali fo nzambe azalaki na badisciple na ye évangile evanda monde mobimba mpo na quelques disciples eloyi kobaki likambo bareligion bokoki koforce motu te andima yango na ndenge akanai ozo comprendre soki nzambe ya kimbango asalaka asala na bato na ye soki nga mpe nana batémoignage oyo ya ngai nazala na ndenge na ngai okomprendre lubazo sila kwa mwanga mamba polémique tena leo zelo tingana tala yo tolingi polémique na ngai odo tolingi abili na radio ya kipa na radio lubazo nazali tika ngai na Holanda yote parce que so li lo mambo lo bana ki lo mambo place de na lo bango s'il vous plaît on comprend ngana iko swana na yote tena na ta ko swana na yote on comprend so ni so na bana basi ki ni so na bana basi s'il vous plaît tika na débattre na émission tout la secrétaire mikolo na kata radio de na rozonga tina niveau na yote nyozo zala na kitati na niveau na opona swa na yo s'il vous plaît so za muto ndo ba wala nyau ke no lo ba place na lo ba na taku na kaltilote la sona na radio te un peu de respect otanga komona ngate so ko ndi tsala intervention na sala na ninga yo OK donc ça va na ko kitati na niveau na yote pona me ka discuter na yo s'il vous plaît ojo maté mukulu pa kana ngasoko komi utana char de combat wana promettre yango pozakaya wangana na radio likwa lokuta donc on a tout zo soma kamsu ya kala on ko sa lo baka trop mais on lo baka rien du tout ça va zamona limita po na ngopo soki mwambolo kwa bungi fo beta ke na shikot fo ngana saka na te kotwana to ya ko finga ayibinga te to ebante je m'en fous na oba boyi zambwana papa zambwana na vani na kata tem ngana tumula mtene so lingo no komona na libo bati mo matika idéologie avec quelques disciples Yesu va conquérir parole et conquérir monde mais de montrer biso na côté na mtu na sujet ba papa do peut so la kana to finga na kutu na niveau tu dois faut na maturité quand même c'est pas propre alors ce qui est papa sino ki mbanga forma ki batatika ki église pourquoi église wana est conquérir mondeité pourquoi église wana est c'est facile même pouvoir ya ungote ekiko na batu mususu c'est ça mon problème on a ko tuna pas à moi para ngana mo nza faux débat parce que baba konzo ba kambaki babi ya pays laïque mutu tu aza na droit ko ndima nzambo ya lingeleli mutu mota na besoin imposer muninga bo kimbangu ba formati bango na église ba tika ki batu ce qui c'est vrai sinon kimbangu tika ki idéologie na église na église na ye batu wala pourquoi avancer pouvoir te ko comme ba rwandais na ba rwandais na kini ça veut dire que na biso bato tondimeli Yesu na bato bandimeli kimbangu bango nde fa garder idéologie kimbangu atikeli bango pour protéger mboka mais soki bango ba etiki incapable ya ko protéger mboka na ndenge idéologie simo kimbangu atikeli bango et lui ko baki bango baki mal formé et so baki mal formé de comme problème ya biso te pour ba condamner biso comme problème ya mutu andimeli vrai nzambe ya ba indo
mais kwenza bayingi wana Sénégal aanzambe na bango te, na Zambie aanzambe na bango te, na Bujumbura aanzambe na bango te, même na Uganda aanzambe na bango te, baka nzambe ya Congo. Bona leki na pona succès na pona o ngana kolobela na dina lo sikoyo likambo oyo etali mutu nyasa zala kimbangise. Mais papa Zambwana peyo babe ya pays laïque bazondima ba musulman bazali, bazondima ba chrétien bazali, ba religion kingandi bazali, ba kimbangise bazali, ba budija Congo bazali. Uma yo ko imposer batu idéologie ya kimbangu ekoma idéologie na ngana zala kimbangise na kozala kimbangise te na kolanda idéologie ya kimbangu pa bunda ipo na Congo. Mais soko kama koma kimbangise c'est que ngai na koti mena na kati ya kimbangise comme église, c'est-à-dire que yé moko selon histoire atikaka jamais église kimbangise. Mais c'est peut-être ça le papa Zambwana na tuki ça. Papa odo akomi na point ya kitoko lobi yoko kola na idéologie ya mfukibangu yoko kozala kimbangise te. Comment ngola na idéologie ya mutu oyo babelge babengi ke mutu no sakola na idéologie wana babengi un kimbangise na 1921 tuza kolobola awa bongo tokomi na 2012 yo odon ozongeli pe kaka tolanda idéologie mfumu kibango et puis tu refuses d'être appelé un kimbangiste. Quelle est ta justification là-dessus? Merci. Question qui toko ngana bibo soki na lobi na landa façon des avons azalelaka na ko kozala des Zambwana te na kozala mwana des Zambwana te, mais na copier caractère ya vie nanga. C'est ça, il y a une idéologie idée. Alors la philosophie ya mtu bota kabaisme bat balanda mark ba marxiste ba belge pe bazala raison ko ba ete ba opo balanda ki mouvement ya libération ya Congo na sima ya mouvement ya mfumu kimbangu, ce sont des kimbangistes, c'est rien à voir avec la religion. Non, comme le premier dit c'est l'orgueil ndem de yako beta yo odona bande ko mususu pour voir que si tu acceptes que tu es un kimbangiste, Allah okomi na mutavers blanc. C'est là où il y a le problème. Et Michel, pourquoi les gens à la place là? Les abonnés kataye alobe dele. Mais si on est maintenant comme ça, tu as un téléphone bango parce que dès que des personnes ont coupé ça minutes ça va. Ce qui est émission na biso comme on a souka. Bande ko ça. Na bigui. Kimbangiste bolo bango za français. Le bango sona lingala. Na lingala ndeko dompe alobaja na matambe na makolo ya mfumu kimbangu. OK, puis ndeko mzula loba. Merci. Digo, je suis très satisfait que batutu bokomi kondima idéologie ya mfumu kimbangu. Malheureusement boboy kondima que quand tu suis l'idéologie, c'est la philosophie de quelqu'un et cette personne devient un philosophe et derrière un philosophe c'est l'isme qui se naît. Tokena ndeko téléphone oyo ezana 33 mutakota ki liboso et puis tozo okoba bandeko bazana kati vraiment mabatu tubo kana mukuse to résoudre ta question moko oyo alandi idéologie ya mfumu kimbangu to benga un kimbangiste, c'est là que nous sommes et puis to continuer à mpoke. Est-ce que vous pouvez moi le voir? Oui, ndeko téléphone 33 et puis ndeko téléphone 49 et puis 32 bata téléphone na ko satisfaire bino et puis to tika biso msoka na kata studio a. Bonga na jima loba ezali apôtre Ndosh Zoro Babel. Na grande bino banda bobanda kine bandeli. Ngai na kotite pona se mêler na ba discussion venu na zoloka na ko bango ven pour et bandi connaître ba terrel. Mais ceux qui n'ont pas côté, ils ont uniquement pour adresser conseil na ngai na ba chrétien. Nazo s'adresser na bon côté mais na ba chrétien. Ba oyo bazo croire na nzambe wana ya mundele. Ba oyo bazo croire na Yesu wana ya mundele. Ba oyo babengami lokola bazoba. Nde bato ngana lingi na s'adresser na bango. Surtout na ndeko na ngai mukulupa na saluer na lulio kitoko pour na respect na yo malgré ba fingi yo. Malgré ma qualifié yo, mais on l'a ici de croire aux un homme éthique. Vraiment, n'a pas le comportement na yo. Alors, on a pas chrétien, na lingi, na pe sa biso, Bible na biso, livre na biso, auto, to continue qu'on dimaka yango, fi na suka mokili, to ba dimaka livre ba kote biso nango, on a biso za l'unique livre. To tika ko zo livre mosusu te pote livre mosusu te. Oui, na mokili oyo
pour les chrétiens, Motanga 2 Timothée, chapitre 2, verset 23. Bible, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Au moment où nous débattre l'oko moko, où le droite à côté qu'on dit jamais gauche, où le gauche à côté qu'on dit jamais droite, il faut beaucoup de discussion. Nous quitter et qu'on côté dans conflit, dans problème, dans discussion parce que bon beaucoup bali qu'on dit majorité. Jésus Jésus dit que bon beaucoup on a fait, bah nous façon parce que le on y a donc beaucoup de fois beaucoup qu'on dit manati inutile à débat et puis là vous conseiller bah chrétien vous n'avez pas droit que nous participions à la débat wana ils ont la tine pour dénigrer personnalité en tant que obligé de croire. Le cas de croire na gauche, bah ça lui m'a bêté. Ça fait na bango batu bandimi ke gauche kuniza malamu na uzu bana ndengi ya baparabo pour comprendre pour bandimi que Jésus c'est bon mais qui n'a pas Jésus. Je suis albar na batu ke pour moi aujourd'hui moi et ma famille to ndimi ko saila ndambe et pour ce yebi bino aussi choisissez votre Dieu ce qui nous a choisi Dieu na yemo galbi kimbangu nzambe na ngai bon poko nzambe na ngai pas di nzambe na ngai ce qui nani nzambe na ngai ça problème mais tu ko choisir pourquoi tu ko finga na pourquoi tu ko yina na pourquoi batu na batu bazonzia na bango comme ça ce qui nzambe wana oya bino za makasi abikisa biso ce qui peut abiso za makasi abikisa te baninga mususu un point très inutile qui n'a pas de niveau ya ko kindaka tout ça kimbangu non nous reconnaissons Kimbangu comme un prophète, nous reconnaissons Kimbangu comme un envoyé de Dieu, en tant que des pasteurs, en tant que des serviteurs, nous devons reconnaître Kimbangu comme un serviteur, comme un envoyé de Dieu. Lui aussi n'est pas un envoyé de Dieu. C'est ça qu'on dit, nous devons reconnaître mais je ne peux pas mettre Kimbangu à la place d'un Dieu parce qu'il était un serviteur de Dieu comme Moïse, il était comme un serviteur de Dieu comme d'autres envoyés, comme Mohamed, comme d'autres envoyés aussi, mais non pas comme un Dieu. Parce qu'une personne, et le moukili, c'est salama, bayana moukili, il y a eu beaucoup de combien à la paix, il y a commencé non, beaucoup de gens nous constatent d'aventure, nous reconnaissons à Bandakalit Moko, nous reconnaissons à Pepe Moko, il s'agit d'histoire où tout ça potanga, nous avons une conférence, nous avons la contribution histoire. Nous avons ma kambuana en live à Nate. Pas un mois, le bâti clair que yo, papa na yo, koko na yo, papa na yo, vivre ma kambuande, raconter l'histoire. Donc, yo, quand nous avons yébisa, on yébisa. Donc, nous avons nous avons certifié biso ngo. Donc, nous avons mati, gangi, pasuki. Nous avons témoin. Il faut que nous toujours les kawana azate. Donc on est sur la libération, alors la personne maloba il faut plus se c'est bon. Alors dekondosho na banza toyokanaki awa ke toza kolobela ba oyo bakolandaka philosophie ya mfumu Kimbangu bangonde ba belge babengaka bango na 1921 de kimbangiste ba créer mouvement subversif et c'est là que nous sommes pour na confirmer était est-ce que na date ya lelo na l'an 2012 tozonika na point ya ko libérer mabele batu nyonso tokomi komona partout ba pancarte mfumu Kimbangu ba tricot mfumu Kimbangu oyabu mfumu Kimbangu. Est-ce que le Congolais n'est pas redevenu un kimbangiste? Onyoso mutandosho lobe awa c'est comme si Olanda yibiso no salika attention que toke pa ande ko susu na téléphone soki amba lobite. Voilà, likamba tu as raison. Pour la nini na yedike vedi isme, soki no ya mutu bandi et soki si na isme tango bino batu bo koti na idéologie ya mutu wana isme wana ilati parce que vous faites pas na idéologie na ye. Ouais, c'est clair. Nous avons un amour dans mon tabou pour la recherche, il kama isme, il kama iste. Wana ngana zana ngai, na kiko tuna kote ko ya compliqué tout pour que nous toucher en moto. Pour les yedi ce qui ba ninga moto ba ko tapeta à travers internet ba luka ta dictionnaire ba tanga ba luka signification isme ka pamba. Voilà que merci, on y a petit point. Merci, on a petit point.
Merci. Ola bandeko boza kobenga awa séparément pardon bolimbisi ndeko nyonso bakobenga en dehors ya Skype ya Radio Lisolo nakozwa telefone te bateke bele kozo ya bapapa Théophile bapapa keba na kamera bino nyonso soki bolingo kota bobenga na Skype ya Radio Lisolo kuna nde tokotelaka na nzela ya masini papa Mayamba akoyamba bino me batelefone nyonso naza kozwa awa nakoti kozwa te po soki nazwi nakokatana na radio donc awa namoni ndeko moko nana alobi te oyo naza koreconnaitre papa Rembo soki Raimundo napesi mpe maloba parce na mpe nayoki yo te kuna. Alors bonsoir ndeko nanga na kasi bosoka malamu no 5 sur 5 kwa papa ndeko nyonso paza la minute suka. Merci ndeko nanga papa Zambwana. OK napesi mbote bosoka ya mosali si ya programme de Moussa Professeur Nicolas sur papa DSV et napesi mo papa Zambwana elongo na mama kuna na mboka na bino kuna ben les amis boya sona landa programme au moins formé en tout cas c'est ça la raison de la passe vraiment naza sino verser nzamba so kanga lelo eli première fois na lobby na radio na émission naza la mission presque chaque fois même naza na team na ka émission mais en tout cas vrai dire na ko côté c'est ça la na motema passe na konalo tata alors lelo en tout cas na kokite ben na ko ba vrai que non na kimbangi na ko ko mi bomba que na kimbangi mais en tout cas bande ko boli misanga presque dino nyonso boli kaka kuna banana ba combattant ba non combattant nyonso bande kala programme en tout cas na ligi bino mingi nanti ndeko soito la karamite noto na bagal balo komba na ete mais en tout cas na cette la na courage na ye et na moi ndambu ya sagesse oza na opite plein mutu moto na pe intelligence ou sagesse à plein tête oza na ndambu na mka ya to yaka apoto to yoka ba programme o poto ye kolaka oya mabe na malamu tout na ko gagner o ezanga na biso mais tout kolanda papa papa moko eto lo basiko avec professeur na université na Congo azamuto kotaba luba boye tuka papa pe na linge ya mingi omo na linge ya mingi mais na ko rejeter tanga zoko lo bakino kimbangu deko nanga tala omo nya ingratitude e futa kana mo mutelo ko te ezale deko biso na possible de ngako de préjudice do e préjudica ka moto toujours ozomona de bande ko nanga papa DSV papa Odon limbi sangandi na tango su kombo na yote so mutata kombo na yote mais en tout cas de wana lingi bino ya na landa bino peut chaque fois mais en tout cas na soka makasko na doka tav mateke na vana na bondenga zuita lelo ozomona nande ko oyo papa muluba o bika tanga na Belgique na université Belgique azamina na France bo tout cas na lingi bino ni bande ko ngai bo finga kimbangu te na koki ko ina bino pona kimbangu te umoni tango lobi maza kimbangu olobi na ngai te donc ngai na zali nzuzi defa comme na zali Raymond nzuzi ndulu mais comme la vana na kota babato Raymond babalangor comme Raimundo donc c'est ça en tout cas bande kona lingi bino ya mingi mutu mode azwa ngai mabeto amana na lingi bino ya mingi boni mbisanga pona moi sensibilité ona komeka ko loba makana ngo posa kende ko ya professeur bikatanga na Belgique que tango zoko lo batino oyaki na poto obina ndeko so albasi kumba ko basi mombo oyaki na poto ayo fana alini falo fana mboga mais ndeko nga tanto so la ndengo na bamiko bandalo disto poto ya bana mike balo kino tango so la samuninga musapi yeba ke musapi mope esoko zongela yo moko tango so bamuninga kino oyaki na poto ko sandeko na biso to bundela Congo démocratique en disant biso so to les raté mais en tout cas pour ça biso ni zali donc il faut faire la biso nyoso komba Congo zali kino Congo démocratique exorté bandeko so bota na bakal la tranquille ala muki la tongo so kazuti ameli ya simi lika melimi o sipi fufu so ki bikedi so ki ni aller de posa la biso ya ngwana ndeko ngai ozomona de posa se zaka mende ko na tongo so no tangu olongo na kini o ko fanda na poto o ko fanda pona nini siko ko fika bindele ndeko nanga e bongo ba kombata biso ba ko biso na bino ba bunda ba action na sana maloba na biso to bunda to ba to bunda na makanisi ndeko nanga biso to bunda mais to zaka ala mboka mundele kale to ko bunda na mboka na biso tango zo ba munye no oyo ko fanda na poto bobotiki mboka mende ko na bongo yilo biso moko to vandi awa to zan nenga moko biso nyos yango ya mona katina moko ndeko nanga les seules conclusions mo ngala zwa biso nyoso na ba lobaka na biso to lobaka te na ba oba marché na ba oba marché te biso tout la le moko parce que muto oyo azape na la force ko bunda ndeko nanga ndeso ke ndene nzela ya mbola ozunzela kabinda okekini okeko bunda biso oyo to ke ndela kini mais na kenya makamba biso mbatende ko ngai vina na mutabati la vina ngai ezaka ngana za rabite ngana congolais vina ngana moko la bundela vina ngai
alors pour ndeko na ngapeza malamu ngapona za malamu mwana ngapona vivre pona tanga bien donc ngapa pona ida pona za bien alors tanga papa na ida embêté OK Congo bakandi okuna bubu mwana ngo fika la ndenge ni alors ndeko na les seules conclusions na koloba kino biso nyoso tuzansoka ka bafantirier na ko basoka mbongo ya Kabila na ko basoka mbongo ya Tshisekedi na biso tolobaka na ba o balobaka na ba o balobaka na ba o defila ba o ba bekina ba marché biso tu bande ko na toka ndenga moko omoni en tout cas ndeko na ngai oya professeur tu ko limbisa ngati ndeko na nga peut-être ko sana mukolo na nga tu ko limbisa ngati mbuta muntu ke ngape na ndeko na lingo ya mingi ndeko na ngai o limbisa ngati na lobili kama o limbisa ngai ko zo ngai mabeto ndeko na ngai en tout cas na lingi bino mingi. Donc ça c'est qu'on a lingo mais papa smoki mango là il a binoté là il mutu tout à l'écran na relation qu'on a c'est la cause na moi na congolais tout ça va encourager mais merci papa nokola yo confirmer que za kimbangiste inaza na question epa na yo na cadre sikoyo ya batu nyonso oyo bakomi kotelema sikoyo na misala ya papa simoki mbangu abandaka na 1921 bon bamoni ete Église oyo ezali na tendre ya kobengamela kombo ya kimbangiste bango makolo na bango ezali komona na lite oyo ya modele ya papa Simon Kimbangu na 1921 pe yo lokola oporte garant ko bozali kimbangiste question na baba posa nga yango na deviaki yango na boye ko répondre est-ce que okoki kozala le devoir ya ko répondre bande ko ba poser question pourquoi maintenant les kimbangistes par de la philosophie de papa Simon Kimbangu ne se présente pas à la lite au lobinin ndio na liste ya batu Congo OK ezali bo omoni biso ba kimbangiste en tout cas ngana bala par na ngai puisque mutu na mutu azala ndenge na ye azali kimbangiste ngana ba ndenge na vivaka na église kimbangiste ngai jamais na kokolo bla babeko na muta mokili pour ngai moko pe na za sainteté Oma biso tu tozaka ba malfaiteur na biso to meza otanga bebe na ba batanga ngo bande ba apocalypse na banana Genèse na apocalypse na ba batanga kate ba baka ko moi Mexico bandeko mususu ba reconnaître que papa Simon Kimbangu yeka kama colonel to kolanda parce que il avait lutté pour le pays. Est-ce que yo olobo zali kimbangiste siko ba musuba yeke biso toza ba kimbangiste sur base ya philosophie ya papa Simon Kimbangu pas sur base ya église de Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Différence on a ekoti na kati misala papa Simon Kimbangu apparemment ezako mona na te na côté ya révolution na côté ya lutte contre l'imposteur. Yo au côté confirmer que un vrai kimbangiste c'est la personne qui est en train de lutter pour son pays ou bien un vrai kimbangiste c'est celui qui est membre de l'église oyo batu bakolata elamba vert blanc olobini. Bon ndeko na omona ke question tuna ka tuna mama makambo bele atamuke na meka ko répondre ona yoki bien bon ezali bo ngai na bundela église na bundela pardon République démocratique du Congo mais ndeko na ngai jamais ngai on a organisé à fond du cœur na fond et on monté manangai que jamais na ko kende marche mais ngai na bundela ngai bitu mananga mutako bundela ngaka nzambe Téléma réponse aux claires na part aux humains la responsabilité na yo na wana titre ya le kimbangiste zongisa yango na bato bazako lite na bango ou bien to pesa yango na bato oyo bazako lata uniforme vert blanc nani mta mérité le mot kimbangiste pardon papa limbe sanga pana yo ki bienté na lobi sikoyo soki tozwi oyo yo réponse kaka ezo concerner yo jamais aucune marche. Alors que papa Simon Kimbangu ye litne ezalaki contre l'imposteur contre Mundele. Siko yo en tant que membre ya église oyo olataka vert blanc. Ozwi décision que jamais aucune marche. Siko tozongi sa philosophie à 1921 à table qui qualifie d'être appelé un kimbangiste entre yom doza ko refuser ko lutter pour le pays pour la libération. Na mutu oyo ezalaza musulman ezalaza athée ezala sambela kate mais à joindre l'IT en 1921. Qui est maintenant le vrai kimbangiste? Qui est pour papa Simon Kimbangu ici maintenant? Ndeko nanga omoni soko tulinga le kimbangiste. Ngai ite na beta na tam quelques minutes passées boye. Na zana ko juger ndeko nanga mutamokilité. Mutambi limite wana qui est vrai ou qui est faux. Dozalika ka nzambe yemoko. Biso to sambela. Non, ezali kama nzambe te, ezali makambo physique toza ko simba, toza ko mona, toza ko vivre.
Nous sommes à l'an 2012 où le pays est totalement sous la dominance des étrangers. Bamindele bazoni sous kokonza pays na ndenge na bango toza komona. Il y a aussi des imposteurs au toza komona. Sikoyo tomoni ete mboka ya Mfumuki Mbangu atapela 30 ans de prison. Ezongi na osuka na buzoberi o ya 1921. Sikoyo awa ezaba kama église mais comme sikoyo makambo ya un individu. Yo en tant que un individu na responsabilité na yo. Est-ce que au moins que o makesa selusia ndama o nzembe toyemba na kimbangiste makesa qui signifie le combattant bon telema ce qui est lui côté telema te comment tu vas être reconnu par papa Simoki Mbangu aux allez combattants. Ça va, merci papa Zambona. Au moins question au telema babuso ba o de ba no buzoberi la Congo démocratique en tant que terroriste congolais. D'abord, c'est pour reconnaître que papa Simoki Mbangu te ndeko nanga soko matali ko to ko wanga mabele to ali baliba ndene to lingi ndeko nanga on ngala papa Zambona. Merci telema wana on a tipo ya kitoko lisusu so kitoko reconnaître Mfumuki Mbangu te est-ce que olandite na ba manifestation nyonso za koleka na diaspora précisément partout to telemisi libaya Mfumuki Mbangu ba orchestre nyonso bazo ya Mfumuki Mbangu ba pasteur ndenge na ndenge bazoko ba Mfumuki Mbangu est-ce que au monite que siko mokili et reconnaître papa Simoki Mbangu pe bazui action ya modèle ya papa Simoki Mbangu na 1921 ya koteleme la mondele papa Zambora au moni makaba papa Simoki Mbangu yemoko mutani ba butoni na sinaga pona kombone kende liboso esalinga ite biso kanso ka lokola ba ndako bandenge nini lokola ba instrument moko boye ozomona mais mutajiwa kabiso ezalika kaye yemo kabeka no bana ngabo banga te bokeli ba photo linumba oyo tambo mokemumba ozomona mais biso tozali ba marché te biso ezali lo bana biso tokene no bana soki zako to teleba soki zako sayo na ba marché te soki zako sayo na ba élection te soki zako telema na ba memo moko te olingi to mona ngo wapi que l'église kimbangiste oyo tozako mona ezako lata vert blanc et que bazali na philosophie ya 1921 à vous. Papa Zambona omoni mutu ko papa Simoki Mbangu na ba message o ya sika o biso to bakapa bato batata to bayokaka batata to batikeli biso ti lelo pe to zo ka yango mbuta zamona makambu ya Congo ezali na ngai na yote mtu kubundela yango tele meko batango na papa Zambona so ko kiko lala libala ndene to lingi o na papa Zambona comment on a participé o papa o ya Londres na boso ikombo na yele yo pam papa na o so la bila papa nambuta Zambona o bo sakana kamingo asana se la bino mingi de bo meko ko mbolo banu so ki to reconnaître que papa Simoki Mbangu tende ngai c'est ça la boue comment reconnaître aux ongili susu est-ce que aux amis comme on a dit que ba combattant ba reconnaître papa Simoki Mbangu koleka même nkamba parce que aucun jour to mona place combat papa Simoki Mbangu etelemi na makasi ne to mona na 2011 ou banzembo nyonso bazitu bazolata ba tricot ba baya par-ci par-là quelle reconnaissance olingi sikoyo peuple congolais aya nango pona ko prouver ete ko peuple congolais ndata lelo yo à reconnaître Mfumuki Mbangu qui est sujet dans du jour na tanta qui na kumba bino place aux allez poboye ba était tout congolais est devenu kimbangiste parce que asili ko reconnaître valeur ya Mfumuki Mbangu des places aussi que ngana kaleo pour savoir qui est un vrai kimbangiste en cette date ce qui définissent kimbangiste selon le Belge c'est toutes les personnes qui suivent la philosophie de Kimbangu qui est allé contre les blancs allé contre la dominance pour ba peuple congolais en dehors ba wala ta vert blanc ba démontrer yango ete balandi matambe to makolo Mfumuki Mbangu mais peut-être ba question est mingi nazongeli un peu papa bopere bopala est-ce que on a que c'est pas papa Raimundo mutazu place nanga siko pona ko représenter l'église kimbangiste ngala zaki na place église mon côté nazaki maître papa bopere est-ce que on a que c'est pona ye ouais ko kiko répondre na matondo mingi ndeko za bwana mais vraiment ndeko azali penda na kati na matiki parce que je tourne mituna moko akitoko ifala pesa yano donc na moni ke ndeko na biso azotambola te na matambe ya Mfumuki Mbangu azotambola te na nzela Congo jamais parce que ya lobi ke ya koki jamais kokena na manifestation et pourtant Mfumuki Mbangu anyokwami pendant 30 ans na prison na Lubumbashi na Katanga
pona nini kobundela Congo, pona nini koyebisa mondele atika konyokolo bana ya Congo. Alors bongo lelo oyo ndeko na biso alobaki ye akoki kotelemela Congo lelo te parce que Congo lelo ezali kokonzama lisusu na mindele bautilize mwa bamakako egare ya tuti pona kosala massacre na kati na Congo. Alors ndeko ya boy kotelema pona ete abunde tumba wana oyo Mvuluzi Kimbangu abandaki na yango na 1921. Alors donc ndeko azali na bokongi, donc ce qui fait que ndeko yazolanda na Mvuluzi Kimbangu te, mais yazolanda na ende un certain Simon Kimbangu qui est différent na Mvuluzi Kimbangu oyo biso tozali kolanda matambe na ye mosala oyo atikaki parce que alobaki ete donc bana na bino bakobima bana wana bakoya solo penza kobongisa mboka oyo. Alors ce qui fait que ndeko aza na kati ya matambe ya Mvuluzi Kimbangu te alo atikala ye kobenga kombo ya Mvuluzi Kimbangu. Alors ce qui fait que biso foto te ya bango po ete bakota na lutte ya libération oyo Mvuluzi Kimbangu abandaki na yango pe apesaki promesse pe biso tozali kokoba na yango ti lelo. Alors ndeko nga naza na motuna moko ya kotuna yo parce que bolimbisi vraiment ndeko Zabana, je suis vraiment écœuré na tuna na ndeko wana motuna. Mais est-ce que ndeko yo lobi ke okoki kokota na manifestation te? Alors sikoyo kokota kana manifestation tango bakongolo surtout bakosilisa bango na ba maladie na ba extermination na ba mindoki nde sikoyo oya kotelema pour défendre les banjete olobi bon. Merci ndeko Raimundo avant répondre yo komaka kaka ndeko Desle est-ce que question na yo kuna ezui réponse na ndenge papa Raimundo a répondre ke pe bino boluka boye bangai na répondre na place ba kimbangiste. Je me suis réservé. Est-ce que ndeko Desle ozui réponse to ozana question pa papa Raimundo loko yaza komaka ba réponse? Ndeko Desle na mona sa azwa ki réponse na azaki ko sepela papa na biso mbutazambwa na zui réponse te na moni ndenge bopele aza kozongisa ndeko na biso na nzela vraiment pamba te ndeko akotaki na matiti vraiment matiti ya boeza malamu te ndeko na ngai Raimondo ndenge lobi ke Raimondo en tout cas na koyebisa yo soki ozali congolais koloba lisusu babiloko aboete na kati ya radio pamba te na komi pe ko suspecte yo soko ozali moto ya Kimbangwisi mais ozali infiltré na kati ya Kimbangwisi oza na sentiment ya koboma ndenge baza koboma ba congolais po tolobaki yango lobi na émission na biso lokolo landaka radio lisolo tolobaki ke soki oyoki congolais oyo asinteresaka na makambo ya mboka te kima ye aza kolabo aza Rwanda bi aza mutu mususu po ndenge baza koboma bandeko na Kisasa ndenge Kisasa vraiment ezali boye oyo ka mutu alobi ke asinteresaka na makambo ya mboka te papa na biso Raimondo ngana ko préférer o répondre na ba question te o bima otika biso malembe pamba te na makambo ya mboka Congo oyo ka un congolais peut-être ozano congolais to ebika ka lingala mais soko za congolais lobi ke okipaka marche to okipa makamba Congo te. En tout cas papa na biso mayamba longola eka na nzela ya singa alanda kabiso po boye non papa DSP parce que ezali soni ya ko vraiment mbutazambana ezali soni ya ko boye papa te mbutazambana ezali soni pona koyoka vraiment que un congolais non parce que alona kana ya ko pesa explication boye papa Raimundo na pese maloba kuna o répondre et puis soki mutu batu musupu bazala ba question bazo tunanga awa na ko continuer ko coordonner pour être kimia ezala mais faut bien comprendre ete makamba religion awa yango te yeli makamba politico na lit oyo Mfumu Kimbangu abandaki oyo mwana Kongo nyonso lelo a joindre lit wana na kombo Mfumu Kimbangu de émission sur la place wana makamba ya église za awa te makambo pe ya ko lobela ka ba religion batu awa penza yango te yeli awa le papa Raimundo nerf solide, calme, à vous l'antenne pour répondre de Ndeko Oyo. Ok, merci papa. Allô? Oh, oui, papa Raimundo maloba pana yo. Merci papa Zambona. Papa décision en tout cas papa ndeko na limbi sanai. Po na moni comprendre ngato moni question ko défil ya biba marche. Papa ngai,
soit na famille na ngana libota na biso banda na grand sœur na biso liboso tina mwana suka o déjà à partir église donc toza bata violence biso papa Simon Kimbangu atinda biso na violence donc les seuls na reso donc raison na ko défléter donc yango wana Kimbangise ezala Kimbangise so ko kota BFD ayi na marche mais ngai vraiment elo na zo patron de ngai na bitu malangai nzambe nenga na senga keno asala oyaye pona mboka Congo zoma puto bi ezala mutu moko ta ko bundalo ko koleka nzambe ngana ko bundale merci papa Raimundo na banza papa Umberto azape na mwa question pa na yo et puis papa Carlos komelinga ki bazana question pa na yo na banza mbuta zambana mwa bolimbisi omoni émission na yo oye vraiment ko bimisa bato Kimbangwisi na félicité tout d'abord pour makamba boye toyebaki yango te mais mbuta zambana côté mususu ndenge to beta kayo ba fimbu mais ezalaka polo ba obimisa pe bato na vérité lelo to comprendre que no bato Kimbangwisi nde mutu alobike bateya bango bo bunda te ata baza ko boma na Congo bino bo fana bino ka bo betela biso ba fanfare bo tinda ka mbongo na nkamba boyaka ko visiter kamba ndeko na biso zela ba pesio maloba te ndeko na téléphone papa na biso zambwa na ko pesio maloba okoloba o esengeli oloba donc bato Kimbangwisi bazali non violence baboma bandeko na biso ba congolais fanfare na bango beta merci mbuta zambwa na ndenge comme ko bimisela biso ba collabo moko tozali pe koyeba bango merci. Merci toke pande kwa téléphone soko na question okojuki ko poser papa Raimundo zalaka wana zwa biki na papier raison na CP na yo ndekoye awa c'est parce que oza ko pesa ba opinion personnelle et puis toza ko bande ko na 49 oza na question kuna pa papa Raimundo to epananga en tout cas la solo papa Nzambwana siko na landi openda sujet na bokebe nyoso na comprendre sujet na yo siko kitoko boyebi ke bakimbangisi mingi parce que ngape naza kimbangisi mais bakimbangisi mingi bayaka kaka mpona batata na bango bazalaka kimbangisi bamema bango balata vert blanc babanda bantinzani mais idéologie nango esprit oyo mfumu Kimbangu atelemaka nango na 1921 bayebi na bango pena yango bien te omoni makambo oyo foko tuna moto oyo ayebi idéologie ya église Kimbangisi oyo ayebi pourquoi papa Simon Kimbangu atelemaka na 1921 est-ce que bato oyo bazali kosala marche oyo bazali kotambola mpona libération ya Congo boyebisa ngai babomi combien de personnes na France to na Belgique criminalité oyo bango basali na criminalité oyo occidentaux bazali kosala na bamboka na biso bazali koboma bandeko na biso bazali kotindela biso bamaladi baebola basida bango banani bazali bacriminel mais lelo oyo soki tokotelema mpona likambo ya Congo tokotelema pamba te tozali opprimé papa Simon Kimbangu atelemaki mpona peuple congolais à l'époque bazalaki opprimé mais sikoyo koma yo Kimbangisi olobaki okokende marche te nyonso na losambo soki nyonso na losambo fanda mpe na ndako beta losambo okende misala te bilei wuta likolo ekoya soki okende misala otoka mpona ezwa mwa mosolo osomba mwa biloko ya kolia ezali mpe ezali ndako ya mokili alors mpasi tozali komona wana bonzoto to na molimo tozali komona mpasi na bonzoto yango wana tozali kotelema soki yo koma mpasi ya bonzoto obelela yango badefendre yo na molimo ezali pasi yango wana mutu na mutu il faut ayeba rôle nini oyo peuple congolais atelemi peuple congolais lelo atelemi pamba te tozali kosenga libération lelo oyo biso nyonso tozali na nsima ya Tshiki nga nazali na nsima ya Tshiki nazali moluba te mais mpo na libération ya Congo nakomi te na nsima ya Tshiki mpo na libération ya Congo ezali ndenge moko mpe koyokaki congolais nyonso mpo na libération ya Congo ya solo atake bapesa mfumu Kimbangu tendance ke Musingombe tosala bakongo mais kiba makambo bakabula biso ya batribu eza mindele moto basala yango mpo na libération ya Congo congolais mpe il faut azala na nsima ya mfumu Kimbangu mpo na libération ya Congo ata kokoma
Kimbangisi te pour la libération ya Congo fozala na sima idéologie ya Mfumu Kimbangu. Sikoyo lelo oyo soki tolobi ke totika ya Chichi mpona aza moluba bakongo tozala na sima ya Chichi te. Sikoyo boyebisa tokosuka wapi mpona libération ya Congo. Normalement badeba oyo ya Mfumu Kimbangu tosala biso na biso bakongole ezali pasi na mawa. Parce que ndenge toza boye pour la libération ya Congo tokotelema ya bato balingi Congo ezala libéré. Na spiritualité toza na Mfumu Kimbangu na bunzoto boye tozomona ya Chichi. Sikoyo tokoswana mpona nini? Merci poto que nande kwa telefone à côté à passer tout ça la bateau. Je pense que na CP na likamonde ko telefone à utiko loba awa soki mokili komi ko reconnaître effort à papa Simo Kimbangu. Je pense que Nkamba na bande ko nyonso wa mandre oyo to bataka informe verbal il fallait déjà prestige, il fallait le kumo, il fallait la info déjà ndenga na comprendre bato ko loba awa que il fallait quelqu'un doit en profiter pour dire que kombo ya mbuta na biso oyo yala ngani yala ke yala munza ya mvimba donc ayali pena na ya mvimba ezal peut-être une bonne occasion pour Académie Ingeta avec ces générations pour épeler sa message dans Kamba était ngonga ekoki ou biso nyonso za reconnaître qui est papa Simo Kimbangu et nous sommes des kimbangistes. Alors les kimbangistes de l'église du Christ sur la terre par son envoyé Simo Kimbangu doit faire attention que coupe oyo ya kombo ya Kimbangu ekomi mise en jeu. Alors nakenda ndeko papa Raimundo amwe ko zalika mote soki te ndeko Umberto mutasangi maloba papa Umberto na pesi maloba. Bon, papa Zambona, merci encore une fois ndemo pesi maloba. Bon, en tout cas na moso dikama c'est important que musique te pour maloba na zomo na bese ya papa DSV awa. Infelizmente de quem vai ter dessus na considération ou la personne qui n'a pas collaboré. Bon, on a peut-être qu'on peut collaborer, puisque on a déjà na correspondant ya mutu moko te ya gouvernement. Alors quand on dit collaborer merci conseiller déranger te na côté wana conseiller déranger mais ce qui na maloba je ne sais pas vraiment. Ali mbisanga donc pardon, c'est là donc on a le encore une fois en tout cas donc nous on a le bande ko nyusu to yokani o to soli aba to yokama lo ban tout ça nazala na toujours ala ko kiba pe to go bina collaboration ni to boli bisana o nyusu abina lo bi so kina lo bi comment mabe kitigo merci na mono kasu na maloba penza ko commenter to kena numéro 11 on a 111 65 et puis to pesa maloba ndeko telefone avana zona batbazana kati parce que nous ça na maloba ngalo ba awa ndeko ya telefone 11 na pesa maloba ndeko telefone zona 116 na pesa maloba. Allô, à vous l'antenne. Bonsoir. Papa Zambona. Ngai wana. Ok, naina participer moi mukela risolo po devant mwende kitala kaka mama na ekota erreur ntibo ye soko kuna makambo botika même ko discuter kuna makambo ndande. Allô 565 mama koba susi na ngane ezali abotika na ko discuter makambo ndande débat eza mwene tozokene ndeleza mulai bino nde ezali abozobebisa makambo ebele omoni verse oyo nango eza verse moso olobaka yango mpe falo tika yango mpo ndenge ezali bakimbangisi mpe bazoyoka yango apres bato mingi bazolanda radi oyo ndenge ezali ko badebo nyonso bolobisi oyo eza bien te baza bwana fo yeba eza na bato neti lingaa na ntanga na kimbangisi banda premier primaire sixième primaire na ntanga kuna nayebi traduction naye makambo nyonso faut me comparer wana eza culture na biso epuis ya kimbangisi soki olandi bien eza ya culture na biso ya bakongo ozomona eza mpe na baprovince mosusu bazala bamakambo na bango mais eza te sikoyo bokomisa yango neti badeba moko bozosala bozoboma koma mpo tala epai tozokende makambo tozokende ndenge ezali wana soki olandi bien omoni ke biso tobosanaka mémoire. Allô mama toza kolanda yo. Ok,
ndenge ezali awa ozomona sikoyo ndenge ezali nayebi te nde mosusu culture iliyo ndenge oyebeli ya kimbangwise na bakongo obie na kati ya kishasa biso toyebi kishasa bien mpe tobosana mama bolimbisi na banza oza koyokaka bien bolimbisi deba oyo na evitaki ezala entre makambo ya église deba oyo tobeli kutu makambo etali église kimbangwisi oyo elataka vert blanc te deba oyo tozali kolobela ete papa Simon Kimbangu na date ya lelo oyo kombo na ye etombwami ndenge bapapa na biso bayembaki nzembo yalake yalanga munza ya mvimba kombo papa Simon Kimbangu eyalanga na mokili mobimba ekomi kolobelama plus même na bandeko oyo balata vert blanc te net kaka ndenge yo na ngai tobandaki tobotameli na makila na église Kimbangwise bato oyo bayebi kutu source église Kimbangwise te na data lelo oyo batombo oyebi mwana tama na église ya Kimbangwise opesi la parole na mwa moke na nivele donc kende na kote eza koloba ete misala ya 1921 ya papa Simon Kimbangu lelo ekomi reconnu pe philosophie na ye wana ezalaka reconnu banda kala yo kana wana bozobenda badiscussion ezala centre bozobendisa émission bato bazolanda bino memutu oyo unte mosu azolanda pa bongisa moral eme bozobesa eyebana nango deja banda kala bozokabola ndenge ezali apapa Simon Kimbangu ndenge ezali asalaka prophète mosusu neti na bamboka mosusu okolandi soki esi na ndola babenga nsima otoko oke na bakongo su brazzaville eza na baprêtre oyo basala bamasolo oyo etikala oyo tokoyeba ebomaka me bikende nete ye génération na biso toye kobebisa po biso nga na ntangi na Kimbangwise sisize kumeme namona ngo ekomaka na kimikolo de namona ngo ekomaka neti dictateur. Chaque dimanche faut que l'église Maman Bolimbisi encore une fois double portion on appelle ça. Na 1921 papa Simon Kimbangu makolo na ye eyebani ete atelemelaki colonisation atelemelaki domination ya mundele sur l'homme noir il faut libération. Na 1957 bambuta na biso batelemelaki pe kaka na philosophie wana bapona ko libérer Congo na indépendance. Na 2012 pe na place oyo ba combattant bazako insister ete c'est la même version lisusu ezongi na lisusu na place bakanambiste bakabiliste barwandais bayeko dominer Congo du ba déclarer yango ete na yoka na comprendre ndenge ezali wana soki ezozenga yoka ngai kata na mwezo na mlaele msumalike kusena na telefone soki ezozenga mpona nini biso moko toza na politique ya mabe telo wana makambo église nini ezali soki obotani memwasi mamisa bolisa bato bolingo ya tindaka bakendele basintani na basefa na bawaki bato beli bakufa mpona nini dernier bakotaka na politique ezoyeba motozolisaka mpe bozolisaka mpe mémoire boyebaka wana eza susu Kimbangu to ya Kimbangu na so ya prophète eza siko biso bato ya mokili tozala ti lelo ndenge ezali na balinga ya marche te baza na badictateur moko batia banona na kati ya l'église na bango soki okendele kuna nga na Kimbangu epe ngainga na kufa te le bozokendele bakitanya awa bani toriska boyebaka mpe makambo mosusu bezoloba bofongolela mpe peuple likambo te kote mpona kobundela mboka tolanda idéologie ya ye papa Simon Kimbangu mais normalement nde tozali boyeba yango vérité ke ezotambola ndenge normal te mpona nini bango bakendimaka bakendima étranger déjà botrahi mboka na yo ekomi génération na biso fo bolandaka mpe esika de kaka bozoswana bozobunda bozolobalobaka akoma eza na sens te tolobaka mosusu eza na sens toboyi te wana ete bozo église na biso tokola wana ngi nakola nango mpena banda première primaire na tangi na Kimbangwise ke l'église wana etire ekomi hôpital nini na Kimbangwise wana mele na bilengimba amose wana nga babadeuxième sanga susu okende tu na bakimbangwise ndamona salaki shwa na nga leo na ye komona nga makambo na mona ntango bino ezosala badeba makambo eza na sens tosa makambo mosusu tokende po bino mosi oyo bozoloba wana de makambo mosusu makambo ezali mama makambo nyonso olingi totia na ntango na 2012 oyo révolution peuple congolais ebandi kotelema sur base ya départ ya ndenge kaka tokendaki na 1921 donc toza na ndeba mosusu ya kotia te sino ke redémarrer le Congo ndenge bacombattant bauti koloba yango badéclarer académie Ingeta avec beaucoup de générations Ingeta. Cette génération doit repartir sur base à la philosophie de papa Simon Kimbangu qui était telemela mundele telemela le gouvernement place papa Umberto na pesio malobano suka en tout cas po tozoke na baloba suka siko sauf si papa desi akolinga apesa biso ba minute naza na problème te
Papa Umberto nakata ki continuer puis soki muta téléphone aye to kopesa le Papa Umberto vous. Papa la umeli la ligne na vanta téléphone na visa ya psychologue. Bolimbi si alo muta téléphone zwa kuna bolimbi si zwa maloba. Bon, pesi mbote na bandi nyonso liyoka mokolo liboso na benga na radio lisolo naza muta génération ngesta naza na regret mingi na comprendre que pourquoi Congo ti lelo na bamboka ebele Afrique eza indépendance te. D'abord bamikolo na biso batata bamama boza bata baémotion ya grave fobolonga na baémotion na bino yango mona badeba nyonso elekaka na radio awa conclusion balunga ozala nango te te na koloba likambo moko donc na Congo toza nango tokolongola Kabila na bato na ye bamembe bango nyonso mais Congo toza nango biso génération ngeta bana na biso ni baosisango bino te mpo na comprendre que livre botangaka bible na bato bokoko bokomprendre yango te mpo bato ya Kriste bakomprendre mpe livre wana te ti lelo yesu atinaka te keno basala d'église mpe atinda te keno oyo esalamaka lelo esalama kompe bokoko bakomaka livre moko te bato bokoko te baza na bobuki biso nde génération ngeta nde tocomprendre oyo bino bokomprendre te mpe biso toteya mpe bana na biso bango nde bakosikola kongela maboko ya mindeli yango lobele ngoloba merci nazosilo ya ligne. Merci Papa Umberto, à vous le maloba. Papa Umberto namoni bata Elizabeth Ville bapeki solo basute yo mwana katanga kuna boye mama mise skoza malute papa Carlo papa na biso zambana papa na biso mbuta zambana muta telefone nkoni azali na line na ebi te so telefone soit pardon soki muta telefone akoti ndeko desve sinalenga ga même pas ba tebela telefone ta telefone baza misatu na line Zambwana mbote papa zambwana ezali ngam na zombi lisu na ligne koyoka yo koloba papa ezali papa chanson na mina bakombo na Allemagne koyoka yo koloba ndenge ezali kotombola likambo ya 1921 ndenge kimbangisme euta tozali komona kewi kimbangisme euta na bato oyo bazalaki komite elongo na kimbangi na kimbangu nde babelge babengaki bango bakimbangiste alors ndele na kisasa to na mokindimba pa église kimbangiste eza implanté bayebaki te bato wana bazalaki bakimbangiste koyoka yo koloba alors ezali kolakisa biso ete même na chef spirituel na bino azali kimbangiste te digne de ce nom po tozali komona ke imposteur toza na ye wana ete bango bazali badirigeant spirituel nde toyebi église baza sense ya koyeba makambo oyo ezali na niveau ya l'état oyo ezali komarche bien te ndenge nini mboka ezali kotambola komona ntango mobutu azalaki komona mpe ntango Kabila mepere azalaki komona mpe ntango imposteur oyo ya kandame mwana ndeke azo kodirige toyokana mpe atelema ye kimbangiste azali kotambola na matambi ndenge bozo koloba ya papa Sibo Kimbangu toyimo mpe toyoka te en tout cas sens nayoka eloko moko te ke atelema maintenant mokili ezali kokonzama na bapaya bozwi ya Kongo bazali koyiba yango nani nayoka yango te bon sikoyo nazo koyoka mpe ndeko moko azali kobenga papa Sibo Kimbangu Mvuluzi oui Mvuluzi na cadre nini ya sauveur ya sauveur ya libérateur ou bien ya sauveur po soki alobi ya sauveur ngai nayebi sauveur moko ezali Christ lolenge lisumu eyaka na mokili mobimba na nzela ya motu moko ndenge nzambe na mabongisi na ye abongisaka ete na nzela ya motu moko oyo ezali Yesu Kristo mokili mobimba endimela ye nde na nzela na ye nde lobiko ekoti alors soki Mvuluzi na tanke ya libérateur ndenge azali koexiste mpona mabele ya Congo nakoki kondima ndeko wana soki azali koexplike ngai ntango azali koloba Mvuluzi azali koloba sauveur ou bien libérateur en tout cas papa Zambwana merci ndenge okotinga lisusu merci aloba eboto papa merci na makambo ba religion yetu okota penga te susu ya telefone nkoni azali na nzela ya singa soko ko pesa ndeko telefone nkoni zwa pe maloba kuna naza komona yote bolimbi simezwa maloba Allô oui zwa maloba yo mtu bapesi yo zwa maloba ndeko ndeko nena le baboye ozola nanga
Allô? 5 sur 5, Maloba. 5 sur 5. Naga papa. Ok, 5 sur 5. Maloba pas na yo. Bon, biso, l'église catholique, déjà, l'écuménisme là, protestant, l'église kimbangiste gâté. Puisque l'église kimbangiste, papa Simon Kimba, avec beaucoup de respect, il est comme la catéchisme, il y a Sainte Trinité. Alors, ça c'est un. Deuxièmement, nous ne devons pas l'État à suivi à noirité. À suivi à dit que faire à noirité. Benaboué, il y a eu, Babasseur, monsieur la ministre de l'État, or c'est à faux. À manquer respect la maman congolaise. Le Koana, à tant d'histoire, il y a mort faire à noirité. Babasseur, soit Tikala, et voilà qui nous devons faire à noirité, bah il faut coucher après. Mais comment quelqu'un peut assumer l'histoire pour il n'a même pas de preuves, même quand tu vas Bakanza. Alors, il y a une pendant l'émission aujourd'hui de France, il faut le Bakanza, monsieur, de France, quand même, complètement congolaise, américaine, c'est dur. Même la terre, monsieur, ça veut dire, c'est pas que toutes les faits qui sont restés sont faits avec les militaires. Nous devons nous affirmer. Le monde de l'émission nous dit une partie, tous les autres. Alors, bon, ça va. Merci. Bande ko belé ba ko répondre yo awa parce que ngara za su ko répondre te ou za su débattre mais comme on t'a sa opinion. Boye na yebite papa Umberto ou bien yo ou bien papa Carlo moko na bino senga te. Ingai fona lobana. Fona lobana umeliko. Merci. Ngala numéro 2 papa Zambona depuis tout à l'heure nazo koma mais na lembi ko na. Papa desla pesi so moi extension, papa desla pesi extension lo besoin na dimanche. Bah total si à peine aux 18h30 karawa donc to ko sala biso a depuis le baki que to landa par ordre nazo kamwa ozo pesa bande ko belé mingi pe ka baki mbangiste donc comment comprendre moi bizarre to ta ordre bo resto respecter ngo to ta bo papa Okito 1 papa Umberto 2 papa Carlo 3 papa Mukulupa 4 papa Bopele 5 et puis ndeko odona yebite soko kokota ya persona singato na ndengo za nakati awa meko yako tsakika taps te c'est peu confusion te et puis na papa Raimundo yo ndeko okotire conclusion ya kaminozo yako ya wana polokola yo olobike oza kimbangise me oyeno comme un individu ola ko représenter kimbangise te na zuma lobana yo papa Okito loba oui ngana lingo loba boye bon jusqu'à présent ti maintenant pour la temps au pesa ngama loba liboso na préféré na yoko bien pour la comprendre vraiment ici qu'aux alliés mais si qu'on la comprendre ici qu'aux alliés on a ça d'accord te congolais là c'est pas kimbangi c'était parce que l'idéologie il y a papa Simon Gimbangu et elle a dit selon conscience na yena ndenga na telemaki te bazala ki belé tende ti biso génération ngetande bozo benga nde to telemi ya telemaki na époque na ye na ba réalité o époque na ye biso no to telemi pe na époque o za ba réalité na biso et belé batemi pourtant ba moni que Congo ça va pas bandeko na biso bazo kufa biso to telemi pour la ba cause ya biso papa Simon Gimbangu pas telemaki pour na o ya ye mais bazala ke belé te ezalaki papa Simon Gimbangu mais biso to ze belé c'est tout un peuple o to telemi pe lisusu et si quand on a ngala affaire aux à la clause na lingaka na répondre na bandeko ibale ba uta ko lega avant papa wa uti ko loba ezali na maman moko boye na yebisa maman na boye il faut ozala quand même poli bato bavandi awa bazaba na mikiete au sololi au bandalaki na bien mais langage na yo po bato misu bayeba te azoloba na ye mais ayeba te ka oloba mabe donc il faut koyebisa ye langage na yo eza mabe maman il faut changer ngo au sololi mabe eza uma langage mo boye oyo okosolola liboso ya bato ebele boye te surtout pe bapapa mikolo bavandi awa ozoloba eke eza na sens te il faut yeba ke oyo eza émission ezalaka ke il faut débat ezala okoki koloya te ke loba ke débat wana eza na sens te ezalaka bongo te na papa oyo awuti kokota pe ndenge moko donc na ngai vraiment napesa vraiment message wana ezalaki très important pour la bosani mpe makambo oyo naalaki nango ebele tellement na patienté trop merci bobo toke na tiki maloba
Merci papa Okito pora bolimbi savana pese pande ko Umberto longola eloko wana koloba ete papa simoki mabazaka ebelete sino ke kolinga kutute bande ko yakana ngaba kotela awa bati ba yeso tudi tusankani sungedi wetu papa simoki ba place nyonso aleka même ça ina ba chaîne a activa population na même philosophie ya libération ya pays mais nazo personne ko Umberto mwana katanga aya ntoko kombo ya yeso ke kanti pade papa simoki mbango ko sala erreur mo nkamba te bako ngokuta tamuke kutute bana Lubumbashi musala basala ya kosakana te na pembeni na philosophie ya papa Simoki Bao ndeko Umberto yo mwana Lubumbashi olobi nini kuna sikonde ko Umberto na pese maloba oza ko tombe de tana pese papa Carlo ozwi papa Umberto na pese maloba bien comme ça tourne au 200 papa Carlo Nabanzi papa na biso Zambwana papa Bopele olobaki ko pese maloba bandakala ozo pesa bato baza koloba te ngai na lobaki te papa bien merci bon nakataka na mokuse papa Zambwana tolandi nyonso bandeko balobi na suka tozokoma boye na okende pa ya ndeko Raimondo omoni esika kolakisa ke baye oyo baza kokamba église kimbangiste baza na idéologie ya papa Mfumu Kimbangu te parce que soki tolobi lelo philosophie na banza motu nyonso akendaka na église ayebaka d'abord pour église eza d'abord organisation moko songolo ntango okoti na organisation wana il faut yeba lisolo nini elekaka wana donc bit nini yo okoteli bakotaka na esika te okoti kaka miso ya kokangama oyebi eloko bato basambelaka kuna te nini baye basala mpo bazala bongo lelo yo koti na oka koibetaka no musique obetaka maboko bongo okende kimbudi donc vraie philosophie ya Kimbangu ezalaki philosophie ya indépendance ya pays na ye na maboko ya bapaya donc soki lelo bapesaka bino baenseignement kuna te yango tolobi ke oyo baza kuna na kamba baza na idéologie ya Kimbangu te parce que mpe Kimbangu atikaki kamba ya église te atikaka kaka bongo na nsima nde bato baye kosala ke église ezala nakei epai ya bandeko mosusu balobi respect tozala nango na Kimbangu me biso toza bakimbangiste te mpo na banza papa Nzambwana babuku yo otangaka olobi osalaka na naza soki osala physique okoma kombo ya physicien asala livre wana te amoin ke olobelanga ke ndenge olanda idéologie na yo akomaka wana lelo ekomisi yo moto osala na naza soki okoma mpe moto wana baéconomiste nyonso baza bakeynésien te donc na koloba eloko moko bato baza kotanga eloko elobi te automatiquement okomi motu ya motu wana osepeli na makanisi elobi te okomi ye donc toyeba kovandisaka nde makambo ndenge elongo bani afin ke toluka badifférence te na kati na biso toyeba kopositionne motu na motu na esika na ye oyo alingi azala kimbangiste azali oyo alingi alanda makanisi ya Kimbangu ndenge asalaki ndenge tomonaka baphilosophe nyonso batikaki makanisi ya malamu ezali mpe kaka malamu mais non ekoma neti lokola biso tosali boye toreconnaître komba na ye automatiquement tokomi bato ye non il faut tolongola eloko wana yango nde moto komema biso na badifférence yango nde komema biso na makambo ebele ndeko Raimondo kende osala biso relecture ya Kimbangu bien oyeba ntina nini papa wana asufraki na nzoto na ye 30 ans na prison à partir ya wana na banza kozala moto liboso tombola makolo na yo obima kokendaka na marche kokamata te oloba o bolingo mibeko misala donc yo kani maboko bato mosusu bazobunda lobi yosenga o non bobatela biso kamba ntango bato bazali kobunda ozalaki te ntango bakoka kokanga yo lobi ono bobatela biso Congo avant yo ozalaki mbangisi oza congolais donc ezali devoir na biso nyonso toyeba que ce soit oza catholique au départ ozali congolais yango yoki lelo bamosengo basemboli maloba balobi mpo na intérêt ya mboka na kokanga monoko na ngai te soki okanisi kende koremo tokosi yo seke yo moto oza na libungi nazonsolongola papa Nzambwana bobatela biso nkamba me na ntango liti ezali koleka bolingi kojoindre bato bakobatela nkamba te papa Mukulumpa na banza na peso maloba avant ke papa Umberto parce que papa Umberto aza koloba te
na kepa papa Mukulumpa. À défaut, tozongi kuva Umberto mais to kepa papa Mukulumpa. Merci papa Zambwana na Rosen Silanga Maloba. D'abord na lingi ko préciser le moment na papa Raymond de l'intervention nae à lobaki pe apesingai ba merci pe batoli na o bisa de papa Raymond de lo ba liboso. Naza peut-être vous comprenez une habileté naza très loin ya ko juger mutu pourquoi za na poto mutu namta na poto na ndenge nae maloba na nge bimayi peut-être ebimayi mabe alingana na ngeza mabe mais naza koloba na bandeko oyo ya bokoko o baloba biso bokoko toboya mindele makambo mindele kosi toboya ngo tobwaka ko paradoxalement bavandaka na poto yango maloba na bimisa nga mais bokoko oyo kaka boku toboya bokoko toboya mindele ti mais tozovanda na poto tozozwa banationalité na bango tozobalana na bango quelque part c'est de l'hypocrisie. Donc na circonstance wana nde maloba na ngai ebimai mpona koloba bozosani na poto ememe yango ememeli nga mwa makambo ne soki yo mpo komprenaki yango mabe limbisanga en tout cas naza loin ya kotuna mutu qu'est-ce qu'il est venu na poto faire na poto c'est pas mon droit eza problème nanga te congolais aza na droit ya kovanda esika nyonso alingi eloko ya mibale encore une fois limbisanga parce que bon na éducation na ngai je n'ai pas le droit de venir à la radio kopesa CV na ngai soki nalobaki nazalaki assistant na université na Kinshasa nazali professeur te parce que être professeur na université c'est un autre truc limbisanga nazoka soni nasala mosusu ta mosu apres komoyoka soni donc benganga ndeko Mukulumpa kobenganga professeur te donc naza Mukulumpa okobenga ngai naza ndeko na yo donc papa Zambwana siko mpona osisa na Bible omoni ke à chaque fois tokotaka na badiscussion ya bareligion effort na yo pour nous faire avaler statut wana ke génération ingeta oyo ebimi lelo ezali génération ya Simon Kimbangu. Malheureusement Simon Kimbangu c'est un terrain glissant ezali terrain très attaché à la religion. Conséquence nango tokoti bato bokoko bakoti omoni ndeko bakoti ala bi ye mpe basantu na bango bafingi bango ekomi nini. Moi je vais dire une chose, omoni kotelema na mboka na biso bato batelema kala peut-être bino nde bomonaka yango te. J'ai toujours dit awa ngai nazaka jeune namona bajeune kokende na balabala se faire tuer mais na 1967 d'étudiants bakufaka oyo batelemaka mpona nini na 67 Mobutu akanga na université atinda baétudiant na armée mpo bayekolaka discipline. Chaque année na mboka na biso baétudiant batelemela bato biso na 1989 je crois Peter Bota ou type moi azali président na Afrique du Sud ayaka na Kinshasa on a marché batira masasi sur biso. Donc motu moko te aloba oyo eza génération ya Simon Kimbangu eza génération ya Ingeta kotelemela mindele na kotelemela badictateur ebandi lelo te. Alors ne cherchez pas à donner à Pete Botana. Donc ne cherchez pas à donner de n'importe signification moko boye mais eloko moko kaka po lelo bato ya poto batelemi c'est bien mais bato batelema kala bazali bakufaka basilaka te. Papa oyo ntango alobaki likambo moko alobi bana UDPS biso pendant tozali kolata bapantalon tokomatisa awa bango bazali déjà kolanda idéologie ya Tshisekedi pendant 30 ans bato wana batelemaka bakufaka na esa banzete wana ti lelo nano nayoka te moto alobi oyo eza génération ya Kimbangu baza bana Ingeta. Bon namoni bana poto lelo poto musique ekufi c'est très bien bakongole bazwi conscience toluka te topesa yango coloration moko boye ya religion moko boye prophète moko alobaki bana na bakotelema bongo batelema na Kimi depuis 30 ans bazali bana ya Kimbangu bana ya nani. Donc omoni émission oyo osali yango bien. Moi j'ai compris au départ olingaki oyo bato lelo olingaki okabola politique na religion. Malheureusement à un tel sujet okoki koéchappe te. Analyse eza impossible parce que le terrain est glissant. Conséquence nango tobetani na kofi tolobani ba makambo. Donc pour moi nous pouvons éviter, et je vais conclure là, pour moi nous pouvons éviter que à chaque fois tozongisaka sort ya Congo sur une dimension religieuse
tozongisaka sore ya Congo na maboko ya prophète to ya nzambe. Donc nga naloba na radio oyo bana Israël bazali na jour ya Kippour bazosambela. L'Égypte a fait voler des avions babombarda bajuif. Depuis jour wana Kippour ekoma bazosambela baza na arme na maboko. Soki nzambe abikisaka bato bon bandeko ya Yesu ye moko propre abeta bango masasi bakoma na arme bongo biso. Donc ni Jésus ni kimbango ni mutu akotelemaka ebundela biso. Eza biso ba Congolais de partout au monde nde il faut totelema ni au nom ya kimbango ni au nom de Jésus ni au nom ya mutu, parce que c'est pas une guerre religieuse, c'est une guerre de libération, une guerre de l'indépendance. Tout kabola politique na religion Congo a besoin de l'autre, il y a tout panzanaka te. En tout cas, merci na batno so balanda qui n'a encore. Merci Papa Mukulumpa. Rien ne se gagne, rien ne se perd, rien n'est de nouveau sur cette terre. Autant à la Bible, je regrette que aux accords lit autosanango, les lit mukoyega la siko. Donc on va que nous qui les banda siko et qu'il n'y a pas eu les histoires dans le passé. Côté on a Papa Mukulumpa. Papa Mukulumpa okobika te, même si on compare l'île à Papa Tshisekedi des Akobenga Makombo et Minité, mais c'est passé, ce sont des petites élites et dans le sens à ma capacité par rapport à la magnitude. Il y a l'île il y a 2012 au tonto kota toto koti à partir de l'élection au Congo na ne sera face à situation grave te mais d'ailleurs pour votre information ce qu'on a dit des professeurs Fumukimbango na l'île 1921 et les kitoko que l'île 2012 au Tozali parce que l'île 1921 le Congo était uni, on n'avait qu'une seule lutte avec les blancs qu'on pouvait facilement identifier comparé à l'île Lolo est bakomiko katango ba minéraux et komiko kende ero zara caoutchouc. On parle de millions de dollars, de trillions de dollars venant du Congo. Comment on a le lit non. Papa Umberto ubio zima loba ubio toke pa bopele boba. Pesa mbwana na lingana loba boye. Biso ba Congolais totika makambo oyo ya koloba kene neti tokomi tofungoli ndeni miso lelo. Tofungoli miso lelo te. Simo kimbangu Fumukimbangu mutu moko alobaki ke tobengaka ye Mfumukimbangu na ndimi. Fumukimbangu abanda makambo wana ye mutu afungolaki masolo ava. Afa. Et puis ba musupe ba ye kolanda. Eza makambo lelo te oyo tozofinga ba impostire un consort. Non. Mutu avandi 32 ans. Kaka mindele oyo nde mutu avandi sakiye. Nani abanda lobango? Mutu moko te. Donc lelo nde ba Congolais balingi koloba lelo biso ba Congolais non voilà lelo to fungola miso mboka na biso bazo kabola yango non ti lelo ezala ka bongo ti lobi ezali kaka bongo ba Moïse Tshombe ba pesa bango ba mbongo ba Moïse Tshombe po bakata basala katanga na bango ma esimbaki te yango na pesi zeza mwana rezo lobi eza makambo te eza bato oyo bazala ba millions ba billions bazala ba compte ba campagne na ba États-Unis ba musu bazala ba Europe wande bazo sa makambo na Congo bato bazoyeba te eza makambo ya mbongo pour le moment des osala ma balobi oyo ya libanda nde osala makambo mais les gens ne le savent pas mais si koso tolandi ndenge bozoloba o ba Congolais bakondima ba Congolais bakondima makambo te ke non soki ndenge nini o soki ndenge nini makambo pasi mo kimbango yango ngana to aza premier héros oyo afungola biso miso toyeba ki toyeba Congo na biso eza nini na tozolinga kosala nini yango wana na lingi na loba boye bandeko na ngai yango na ngai loba bandeko na ngai tozala na bolingo d'abord toyeba nini tolingi tosala makambo oyo ya kofinga neti lelo c'est la première fois nga na participer na émission ya Papa Zambwana na monaki ndeko na ngai moko boye na ndeko mususu banda oswana eza na tina te eloko na biso ya liboso ezali tolanda makolo ya ndeko na biso ya papa na biso koko na biso Simon Kimbangu oyo alakisaki biso tofungola miso tozala liboke moko tosala makambo nyonso na ndenge ya malamu tozala bolingo nde tokokende liboso makambo oyo akofinganaka oyo akosala boye eza te po ngai na conclure ya koloba Simon Kimbangu il est notre prophète. Il est le leader
oyo alakisa biso chemin ya koyeba congolais aza nani aza na tina nini na Afrique soki ye alamuki lelo Afrique lelo ekomi eloko mususu yango nde po wana nga nazalaka nango awa na misantaka vraiment congolais po Papa Simon Kimbangu alakisa biso ndenge nini akobunda. Voilà qui congolais na ngai, voilà qui combattant na ngai. Yango wana, merci. Voilà, wana mwana Elisabeth iye moko mutakunda Mfumu Kimbangu avec honneur na kati ya Katanga kula. Yango wana. Ah, en tout cas, nzamba za munene ko longola mutu na west tina est pona lit kaka ya pays moko. Nana wakangama na situation boke de est à l'ouest. Awa tokeye pa papa bopele bobala. O conclure oyayo o convaincre biso ete Mfumu Kimbangu lite na ye yango wana kamte boti academy ingeta na ba generation nyonso nge banda sur base ya tozongera source bokoko na biso Mfumu Kimbangu papa bopele bobala matondo mingi za bwana matondo mingi na bwana ndia radio lisolo alors ngai na kokenda directement so pena na intervention na ngai donc na eloko ngena tuna bandeko tango bazolo ba ke génération ingeta est-ce que ba ile loko ba bengi ingeta d'abord ingeta za na Kikongo na kanisi bandeko na biso ya Kikongo bazali awa ba ko expliquer biso loko ni ba bengi ingeta donc okoki ko utiliser mote sans ko ba sens nango et d'ailleurs bato bakoki koloba ke baza bato ya génération ya ingeta bakoki ko se présenter wana te ke baza ba combattant ya génération ingeta nde bazoloba et puis aya ko benga mape susu na bakoma bapaya ba André ba Sylvain ba Pierre ba Petro ou ezali ba diminutif ya bato bayaki kotia biso bakombo na bamboka ba considérer biso toza bambwa alors donc ingeta ni koloba ke ezala bongo ezala se bongo. Cela veut dire que tokolanda matambe ya Nguluski Mbango ezala se bongo. Alors yo koya kotia génération ingeta ozipe komba bapayote wana kati monoko bapayote na kati osangisi yango na monoko na biso. Tala bozo belinga na zolo benga yango encore pour la deuxième fois consécutive. Bobi na bobilo makambo te bozo tambwa kala kokola na kati na matiti mbala nyonso. Tikana so ngana pa omonia soki tozo ya kosa ba intervention na kati ya radio totika na ba titre ya ba professeur assistant etc. Totika yango na ndeko yo moto zali professeur assistant na tindeli yo lien wana tala moninga no professeur ndenga za koloba pozo ape mateya ozomona comme ça ko permettre yo évoluer un intellectuel ezaka moto azoloba français te ezali moto azali na bo sosoli o azali na bo yebi histoire ya mboka na oyebi te. Mais si quoi yo quand histoire bato mususu wa paya bon si quoi côté abato loko ni côté abato loko mon côté et aussi longtemps que yebi histoire na yo to yebi moto mondo te kazali moko tozali ba peuple te tozali un seul peuple oyebi te ke yo moluba olobo zali moluba origine no uti kuna na Congo dia totila oyebi yango te. Mais il faut koyeba histoire ya royaume Congo pour koka koyeba ndeko okoki koloba eloko yebi te. Il faut koloba eloko yo yebi omoni eloko ezoboma biso na ndeko na biso er mosusu ya Kasai ya baloba ale mosusu esprit tribaliste eza trop na mutu ozomona mais parce que bon soki ozoloba Kimbangu autaki kuna na notion aza mosingombe aza mokongo alors on peut pas lui parler qu'il est prophète. L'esprit tribaliste na kati na mutu yango ezosala ke soki baye koloba likambo boye il faut ko rejeter alors pourtant on est christianisé chrétien tala donc père asengi au débat bokima kaka na mana ki dosa ye koloba mais babenga na débat na radio RBK kuna kima ayate parce que azali na argumenté pe akotika ko zo argumenté ko défendre Yesu wana ko défendre Bible tobenga bango ba odo tobenga bango kuna mais on va comme ba mettre na kati ya radio lisolo bakimaka mais pourquoi on défendre couleur yango boya kate parce que boyebi que boza na argumenté alors on moni ba kosa kala bato bazaka bazoba pour vendre les places au monde ko kosa olobi que bon okoyi mutu monele lokutana yo alors donc tozonga na place o toza koloba tolobi boye tolobi dans chaque nation, dans chaque continent, il y a toujours un leader spirituel.
c'est-à-dire bitumbo toza kobunda ezali na nzela ya molimo pe ezali na nzela ya mosuni. Na nzela ya mosuni ezali sur le problème politique, mais na molimo ezali sur la spiritualité. Or pour que politique etambola malamu, il faut d'abord moto nano ami sukola na niveau spirituel na kati na ye. Mais soki na kati na yo okangolami nano te, comment kosala politique ya malamu? Na kati na yo ozo considérer toujours que non, mais mopaya kaka nde amemaka biloko ya malamu na kati ya mboka na yo. Mais comment yokotambusa mboka na yo? Okotambusa yango te. Mais c'est pour ça que nous recommandons que non, écoutez, les Américains, les Anglais, les Belges, etc., les Français, bah quoi qu'on imposer bien les postes Hippolyte Kanambe, alors on a moutou en boka, bondimier. Bah quoi, vous savez que non, Hippolyte Kanambe, d'ailleurs Hippolyte Kanambe est déjà mort depuis longtemps, il sait pas moi, on l'a enterré, alors bah bombier, bah possible kaka, bovandi kaka, bozo, gotala kaka, bozo, revendiquer parce que vous êtes un peuple mort. Vous comprenez? Alors un peuple libéré spirituellement, amonaka makambo na musika. Alors donc yango biso tolobi tozotelema avec force na idéologie, bien sûr, na idéologie ya bapaya te, na idéologie ya christianisme te, parce que ezo concerner biso te ba enseignement wana ezo concerner biso te. Mais ndeko azolobaka aza chrétien, mais soki mondele amemelaki biso makambo wana te, soki Diego Kao, Dieu des chiens ayaki kuna te, est-ce que vous avez aux chrétiens? Est-ce que vous avez aux chrétiens? On a autant la Bible wana kutozo tanga wana. Hein? Bible tondi na bozoberi na kati. Hein? Makama malonga te na kati. Ndeka lobi kama que non mais écoutez, est-ce que bitumbo yani les bandits lelo. Mais ndeko, mais il faut y bango tra bitumbo. Mwasi ya 17 à telemeraka yango. Mama kimpa vita telemaka yango. Aboyaki bato na bakota po amonaki bayaki na bamagie atelemaki likambo wana bitumbo ebandi lelo te. Ezali perpétuité ya makambo. Alors donc lelo biso soki bandeko bazotelema bango nyonso, c'est parce que il faut te mettre fin na yango. Alors pour te mettre fin na yango, il faut kozala bomoko, et bomoko wana il faut zala na nzela ya nini? Na nzela d'abord ya spiritualité. Parce que ceux qui ont un désordre spirituel et qu'on a toujours un désordre à combat. Et c'est pour ça que comme on a que bandeko bakei pour na bundaba ça la politique nzela mokona Tshisekedi au moment ba mususu Tshisekedi alobi que non annulé ba élection ba mususu oh non mais ngai faut na que le tout la base ngai faut na siéger etc. parce que il y a un désordre spirituel. Toujours parce que désordre spirituel so que ezali momo landa. Donc liloba ya moto azali leader ezate. Yango biso toujours sabino ke no bandeko totika distraction na tozonga na nzela. Kombo yo vuluski mbango alakisaki ya kotelemela mopaya na kati na mboka yango nde ezali modele mpo na ngai na yo lelo po tobunda malamu po te tokangola Kongo. Ezali teke bitozo ya po tosepelisa monoko po toloba ke toyebi koloba. Omona ndeko akoya po aloba kayebi koloba okazoloba rien. Matondo mingi vraiment na bino banso mpo na lelo bao balingi balanda débat baya 3 fois radio rbk.com débat ezali kuna lobi na 20h30 matondo mingi. Wana voya bopele bobala mutu badlise pour des années et des années kokebisa biso ete eyoma eza koya na Congo ekobimela na sima ya bakretien etomoni yango tosimbi yango. Nous devons reconnaître effort ya bandeko bokokiste makambo basali tosimi bango imulunda tobuni ba pasteur nyonso ya ba église minene na Congo koma batekeli pays. Donc moi je le confirme et je le réaffirme que musala bandeko ya ba ndimakana bokoko basali c'est vraiment à féliciter. Il y a un trésor caché dedans. Moyen ezali soki tozui par ya ba makambo na bango to mélanger en la réalité biblique. Nazali sûr que Congo lutte mfumuki mbango ekokende un plus kitoko. Ndeko Poiti na mona kyote na moni ka siko na pese maloba vana kenetaya ndeko odona papa Raimundo mutako tirer conclusion. Ndeko Poiti yo lobini nikuna. Oui, merci Libéré na Zambwana, l'homme invisible na pese mbote. Na pese bandeko nyonso bana conférence na mbote trop ainsi que balandi partout place bazali.
Bon, moi, intervention là, il y a Papa Zambouana. Malgré qu'il y a eu des tonton qui ont avant là, bon, si moi, je on a complété là. On a réduire l'intelligence du peuple africain, tout le monde en est, tout le monde tant de moi, je crois que depuis que l'envahisseur a tiré une colonie en Afrique, les combattants bazalaki, les résistants bazalaki, les téléménants bazalaki na bango. Et ça, on va attaquer à 2, 3, 4 euros, on a autour cité. Baza et béné, bakoufa na banene et béné. Alors, biso to na robeta recherche, ya mona lelo to sukaka na biloko batike la biso. Tout le monde temps bazalaki en vie, mindele ba déclarer ka terroriste. Tant va koufi pas a connu héros et puis bango bandima yango, yango lelo biso pe to landi yango. Na lobaki yango intervention ba quelques jours et l'équipe Che Guevara azalaka en vie. Grand terroriste. Tant on a Koufi, même les héros, on a un t-shirt à Che Guevara. Ben Laden, c'est la même chose. D'ici 100 ans, on a un grand deuxième prophète à musulman. Alors, biso ba Congolais, tout réduire la force, la capacité, na individu moko. Parce que nous, moi, je crois que les autres, c'est biso sima. Tout tout, combattant glorieux, que tu salues et que tu remercies à Bango. Mais, tous mes cas, que c'est l'élevé esprit na biso comme un net ya bango au lieu que tout tika toujours sima ya mutu ya musuni au kutu sa kufa kala. Et là je ne vise pas mutu moko mais nazo viser en tout cas la prophète est béni. Et puis ça faut que la prophète on a que ceux qui le biso ba toto za envie to comme si bango nengwana pour bango moko envie batika jamais ko wa question ngana kufi boko misanga boye ngana danger. Papa Carlo le bankamo qui m'a kufi atika religion ni testament qui sa religion. Mais il y a un fatigué testamenté donc moi la pièce à biso mtoko misamo bongo alors bande ngana na minute to confondre combat to na ta combat religieux to na combat politique problème ya congolais lelo ezali situation politique ya Congo alors congolais tout ça pays molai ba religieux za ebele alors surtout ba ni ba discussion sur ba religion quoi ça na raison oh, formule, il faut utiliser formule, bien je crois qu'il peut s'absorber retard, ils ont embrouillé biso. Et puis, nous avons attention, les autres, comment on a religion, zoba, mais livre, on a zoba, de héros, tyranat, au cabana pour rien. Religion, et un privé, nous avons le droit pour la religion, il y a l'unité. Attends, il y a un sataniste, un congolais, un nationalité. N'est-ce pas bien ce père, ça canne, le bourreau, ben, il a combattu. Alors, n'est-ce pas bien, ça va débat bien, mais le débat on a la séparation, mais on a dit sur la conclusion bien. Pour le débat, on est pour que nous avons séparatisme côté à 4, n'est-ce pas bien, Kimbango, Jésus, Mohamed, tout, ça va penser à bien pour la bonheur à alors, biso, pourquoi tu as malheur entre biso? Intervention dans moi, papa ya Zambouana, merci. Merci ndeko pati na ndenge ko bale ba makamebele leki awa papa odon soko zali na ko peso maloba me ko bosa na te 20,000 batu oyo ba membre baza formé mikolo yo epa bandeko l'église catholique baza na ba domaine nyonso na ba civil bazali ba soda bazali ba kimbangisi baza na kati batu tu bazali pona nini préparation oyo sur base ya makolo kwa mfumu kimbangu to bosa na ngote ndeko odon soko za na kati awa na peso maloba. Merci les messages bien aibi na côté na ngande précis question tikila ngapi moi académique na loba po otikila bandu mususu naza d'accord na yo pourquoi catholique a formé ba kimbangi c'est a formé ba église de réveil a formé ba catholique a formé bango na base ya conscience a formé bango na base ya conscience mais a talipe idéologie ya mutu moko oyo akufaki mpona mboka na ye awa tomoni tokoni komixe bamakambo te meza kitoko mingi tokoki kokoswanela yango te tokoki mpe kokotisa mo baconfusion te be tofingana na yango nga nasepeli na teme na yango eya tre kitoko nakende nango ena répondre papa Bopele avant nga na répondre papa Bopele nayaka na radio Katiope te na débat parce que kuni yali libula bangando soki bokangi mutu na kati ya conférence en plus soit dictateur bokani conférence beaucoup de mutu bandi ko beta ko benga ko beta mutu bataboko yango na éviter débat na banga raté mais ko bozana stime ko ouvert mais radio solaire la na mo tiki ba téléphone benga
na koya ko affronter bino na zoka invitation na bino na koya to solo la to bande côté papa ni ko lebe to ça na radio to yebani très bien na leki na oloba susu papa ko pela lobe belé na lobe lo côté ozomona to so ngamba bokoko te to so makambuira mutu akufa ki pona mboka na biso kimbangu obiso to respectera to considéraka mais église ndeye idéologie atikali nango église ezalaki papa bopele mo pa ebi histoire te akendaka na ordinateur azu o mundela tiri na ordinateur a copier na dompay tamba osala ba livre ba yeba bandi ko réciter yango ba makasi na ko bloquer ay bandi ko pesa batu na mamba bokoko ko imposer mais papa bopele ngana ende to ba esclave na tamboka mpai parce que combo na ezala bokoko ya mindele ozana contrôle ozana credit card wana na compte na banque ozala oya ko bwa kapé tanto ngunda apo zumu kando zupe tanto nationalité tout wana eza centralisé mundela na wakata ba donner na ide wana place okima mundele ke donc oui quoi ko rencontrer mamba bokoko te na mboka ya mutoyo les autres prétendent bungisa ye donc yone mteze esclave a bien ba ligoté penza donc Lazare ko tout bien poser en place okimela bango te ko ba okanga yo donc na leki wana papa na ngai yebi le problème na biso papa Zambwana eza moko yani kamba conscience soko moni lelo papa Tshisekedi ba voter na ba Congo pa ya bakimbangiste mususu ema conscience musali ke mwana ya kimbangiste papa oyo bazu des esprits na ye na mate ya mabe mwana nazo tala biki papa na ngatambola ki mabe conscience na ye lobi funa bunda pona mboka na alongo na kati ya religion na ete oyo ya sambela mais aluki sikoyo ya bundela mboka na mwaye mususu ata mwana yo boti papa za mwana jamais le ko lobaki boli misampo na exemple ozui matière moko ya mabe opesa mwana na walia aulinga na ete ko isi akoli akoboya ya mungu mona bisunde ba totambolaka yo na biki soy catholique ezui 20 000 personnes wana ezui bango par rapport ya nini ezui bango parce que bazui koto yo bazui bakimbangise o bazali modéré bana conscience bazui ba catholique ba aller modéré bana conscience quand église ya de réveil nde na bango nyoso basala équipe moko ya ba traître te bale basala équipe moko ya makasi pour de libérer mboka na bango mais problème o ya thème mezo vendre des ali wapi problème ozo basé na thème na yo yaya ezali parce que bato bayi kokota polémique ya kimbangu na bamutu bakimbangiste te bakokokisa bayi kofina na nsima ya kimbangiste non le problème oyo ya thème na yo eza oyo tika na répondre avant kimbangu akufa kimpavita akufaka ye mpe kimbangu azwaka idéologie ye moko bazomona tanke mutu il faut akufa mpona mboka na ye apo kimbangu ntango akufa balumumba mpe bakufa basala l'époque na bango mais lelo oyo azali comme monument oyo abimaka kufa mpona mboka na me papa Zambwana na bana oyo boti baba nièce na nga baba neve na bana oyo boti na ngaleki na yo nani oyo akoki kozwa idéologie ya papa c'est pas que bato kimbangisi efali babunda mpona mboka wana parce que papa na bango soi-disant atikelaka bango idéologie mpe éducation ya kolobaki bokoki koteka mabele te mais lelo oyo toa conscient na nga na yo bana bazosupporte kanambe ezali bakimbangisi te bango moko mpe bali divisé alors comment yo okoki koya koenseigner biso makambo tokota na kimbangisi tandis que place tokokenda tokota bango bana barankine bango moko mpe bana kata idéologie te balobi alingi pe mosala soki boboto biloko mwa ndengwa mais boyi koza kobunda ne papa na bango akufa mpona mabele bazwi mbongo ya incirconcis bazwi mbongo ya imposteur mais bango balingi na bango balia mbongo mais mboka ekende tandis que papa na bango akufa na idéologie wana alors nakosukisa na minute opesi ngai ide ya kolobaki nga na sepeli na bule na yo donc nga odon pambu pardon nazali diminutif moko boye moi petit homme moko boye na kati ya idéologie ya kimbangu natali sens ya lutte na ye mais natali église oyo bana baye kobebisa te donc c'est un peu ça réponse nanga na d'accord na yo na kobunda na image ya kimbangu na kufa mpona mabele nanga mais na d'accord na yo te na kokota na kati église oyo moi makambo mabe penza eza na kati oyo biso tu toyebi tona basemeki mpe babakimbangiste toyebi masolo tosolaka mpe babombaka mpe moko mpe te tolobanaka mpe donc c'est un peu ça komema biso na kati ya église te odicte biso c'est un peu ça mon vieux merci beaucoup merci ndeko odon na likambo oti koloba awa sauf que na minute asuka o tripoter
likambolobia ya idéologie ya kimbangisme sur base ya lutte ya papa Simon Kimbangu na 1921 et que ye abimaki premier leader na biso oyo aza un peu na trop de clarification ya raison ya 30 ans ya pasi ya prison ya torture mais aseda te alobaki boboma na bino bonakufa na prison na kokufa na prison mais ngai mabele oyo na kotika yango te na kokontinue kolite mpona yango nde place wana tokangameli ete ba oyo balandaki ye na 1921 babengaki bango bakimbangiste yango mpe nga nalobi ete lokola bana ya diaspora bacreye académie ingeta na bango bacreye génération ingeta ngata na koti na lite ya bacombatant naye komona ete combatant nyonso fondation na ye mikolo ekomi se base mabele ya mfumu Kimbangu il faut kotala bato ya Chatumba c'est un pasteur c'est un grand bishop ya église ya monene mais tala place asukeli na idéologie ya mfumu Kimbangu babokecho premier banzemo na baolanda yango eza na profondeur spirituelle moko kosakana te se base ya mfumu Kimbangu bayuyu muntu mosi bandeko nde badodombo bazotya bavina ba ange pona tanga bango bandeko bolimisanga komba eza makasi na Afrique du Sud toza komona bango batutu soko tali base moko kaka baza nango philosophie ya mfumu Kimbangu alors na place oyo ngai naza koyebisa bino ete religion moko esangisi biso eza te mpona lite oyo catholique te l'église sera terre par le prophète Simon Kimbangu te église protestant moko pe te salitiste moko te bamusulman pe te eloko moko te sauf un seul nom d'un seul individu papa Simon Kimbangu et groupé biso voilà pourquoi je dis que soki tokoki koreconnaître yango et que académie ingeta ya biso bana ya diaspora ezali basé sur la philosophie de papa Simon Kimbangu qui n'avait qu'un seul but mabele ya Congo tokotikala kotika yango te je vous dis la vérité l'île Congo toza mosika te parce que étiré pe conclusion kotala makolo papa Simon Kimbangu de ouest de Boma ti na Lubumbashi ouest akangi yango partout aleka a créé même philosophie kaka ya botika mabele te oyo ezali signe munene c'est un grand cadeau pour na biso ko reconnaître yango même bandeko ya Angola baza ko reconnaître que philosophie ya mfumu Kimbangu ba Gabonais banani ba Brazzavillois ba reconnaître que philosophie ya mfumu Kimbangu église ya papa Simon Kimbangu partout eza kokende l'église Kimbangu sur la taka vert blanc bazwi timbre wana ya baza bakimbangiste mais en réalité lelo na yebisi bino ete église wana ezwaka licence na kombo ya kimbangisme te ezwaka licence na kombo ya l'église de Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Donc ce sont des chrétiens qui reconnaissent que même Simon Kimbangu a reconnaître kinani Jésus-Christ. Donc ce sont des chrétiens na place wana naza kopesa bino dernière invitation était totika ko inculper cette église oyo la taka vert blanc que bango kaka il faut bazwa ba décision baya basala boye na boye po ete mboka Congo ezala libéré non baza kotika espace wana mwana nyonso Congo oyeba ete le kimbangisme appartient à tout Congolais appartient à toute personne sur cette terre qui croira à la philosophie de la lutte pour libérer le pays. Il y a papa
na ngai ebenda mibisika wana pour vous dire que ndeko ya Congo nyonso koma kimbangise pa na cadre kene kolata vert blanc mais na cadre ya reconnaître que lite mfumu kimbangu tokotika mabele na biso tende ya mwana le 16 biso nyonso kolata maputa